Rwanda sur Batueri ou Ezana Est et Ambo Canabiso. En tout cas, je m'incline. Bande Kognon sont besoin d'initiative Wana. En tout cas, Nzambia Azanabino. C'est une façon de dire que le Congolais n'est pas lâche. Le Congolais n'a pas l'intention de laisser passer ce qui se passe à l'est du pays. Ouais. Oso combattre le cinéma congolais. Bellevue Kandi aujourd'hui Azali, la productrice qui fait plus de films que n'importe lequel en République démocratique du Congo. Kende na ba statistique eza mambo. Kasi content. Abanga na ngaite. Nga na sumaka ono sotu pona oloba na lobby yango. Yango no lobby ke nga na lekaka na internet na tumbi na nga pona ko asime na ngai. So mi kwa na Monique Zaire eza ko kufa. Na tumbi Zaire na fai na ngai. Kasi tango bozo lokekende wana ezongeke. Nga ko fiolo mide. Kombo etelemi. Apoyo le. Nga kombo ko lala te. Apoyo le sengi pardon. Nga kombo ko lala te. Soki ya Gabi Lelo a estimé que il faut banda komizongisa na nzela. Mais à Monique, il faut na banda na phrase oyo. Poye pas changer na ye. Na benga kena sonné poye asala ba analyse na ye. Akokine ko déconner. Mais ozomona ki abato maele. OK. Vous comprenez Akokine ko déconner asala ka analyse na ye azo salango avec sagesse. Donc mutamaele kunezaye. Ya Gabi Musalo tozo sala ezali pour que tu récupérer ba amo eza perdu. Ce qui ya Gabi abandi kozwa voix ya conscience ya comprendre que nangambo ya Bellevue ezaka na bato mabete batamalamu pe bazali abandi na 1. Espérons que lobby okoma na 2. Ate na moni pe nani opalo ba bien. Espérons qu'à komi na 3. Espérons ba am perdu bazali belé. Déjà qui est pour qu'il y ait qu'à détruire cette oui bien na lobelo mon a émission c'est vrai Jésus fallait koufa mais Bible est un moment et lobby malheur à Judas parce que le mal a été passé par lui donc malheur à Teresa et puis Teresa tobane ko ebisa yé ozobunda na nzambe on ne dit pas que Bellevue a juste koleka batu nyonso mais kotala motema ya mwana mwasi wana kofana na ko zwa tanya ko solola na ye eza en dehors ya ba sortie médiatique ya ba Teresa bundi na nzambe parce que même la Bible dit na Proverbe 28 chapitre verset Proverbe chapitre 28 verset 1 seuls les méchants fuient sans qu'on les poursuit mais le juste avance avec sérénité. Bellevue azo avance avec sérénité. Rappel na posa to seka to seka. Mutu nyonso famille libota. Zwa photo ya trésor Kimbimbi. Imprimé en opération Bangisa Teresa. O cheka ka watango tourner miso cheka ka. E miso la Teresa otala te. Opération Bangisa Teresa. So za muta famille libota tambola kana photo ya trésor Kimbimbi. So monja Teresa cheka o Bangisa. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà.
Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Vous nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision. Bien, je suis là. J'ai même Maïbélé, gros bébé de la presse congolaise, la Giga, la fille, la dérangeuse, la femme du patron, voilà, la chroniqueuse dans le rôle de 5L. Pour tenir compagnie et bien passer de très bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Voilà, ça fait un temps, bon, on a soufflé, on a eu appel, un message, quand on est mon pied, mais on a déjà mis ça là par la grâce de Dieu. On est ensemble, quoi. On a assuré au moment de l'émission, on a découvert sur la toile et surtout que tout le monde est sorti médiatique et il y a Gabi. Alors, à propos, il y a Gabi, dès que on a développé un monde mondial, akumisi mondi pour dire que na kati na biso tout de la famille libota bongo l'intello. Alors la personne qui est intelligent c'est mundirba. Alors ndenge to tora ba pela batel banda ba tusu ba bengi jemima c'est que mundi ba solara na ye na ya Gabi ba sala ba je ya Gabi tumbanga na okena ngobo et le kola mundi ba comme kokoma très. Alors na ko yamba pour que to kunango et puis ba sorti msumi na ya Gabi ka na mission na le but ya za le kola confident comme on n'est jamais et ko kolala et encourager que non pour dire que Dati Aza orpheline de père et de mère. Alors ma maman n'a mis balé Gisèle na eni jamais reconnaître pour ça l'émission pour la mona na ye et à l'obi papa les qui na ye tia zo ko bongo eza flatterie et puis à rapport à mutu on fait c'est un peu de parler ba sorti wana mais d'étiquette et madame mutu mabe côté père de Gonamiso Yana, Maman Thérésia. Alors, on va c'est un peu tout côté par rapport à la vidéo où il y a Sali pour incriminer Guélor Kimbimbi, où il y a réalisateur privé à Bellevue TV. Alors, Dengue Akina Kipuna par rapport commissionnaire, espace fait loué. Alors, pour la Thérèse, il y a une équipe qui a été répétition, le but qui est espionnage, genre faisant enlèvement. Alors, tout le monde peut sur l'angle, évidemment, avec beaucoup de choses. Et puis, notre film, Oezali, Torgnol. Ah, maman Potilaga sur le dictionnaire. On va un peu lui parler. Merci beaucoup à toutes les mamans de famille de Gota. Je vous aime. Maman Martine, il y a Pembe, à moi, ça qui est en Yanzela. Oui, Bazouan Nyonso. Mais maman Martine, tu quoi, famille de Gota sur ça. Merci, Nalama, ma chère, moi aussi. En tout cas, merci, Naolama. Maman Mita Dina. Merci beaucoup, Mamita Dina. Maman Bougie, te koufi de moi-même. Maman Hortense. Maman Micheline. Nada vraiment la maman. La famille de Gota Obolindarangai. Et aussi, FM 4 fois boss, merci Nayo, merci Nagisem depuis quelque part, tout le monde a Najima Ibeli, Nalibali, tout des Vandam, Bamboteno, et à elle-même, la patronne à Poutine de l'écriture, Maman Kioma, moi c'est Abouina Angola, Yanzela Minu, la femme posée, naturelle. Voilà, merci pour notre dormir, tout pour ce mango, Kito pour ma casse, Exode Dominique derrière la caméra, Fungola mon invité, il s'appelle Tonton Moon. Mundirba, le communicateur qui vit mieux. Lui, elle va à la luxe. Vous savez comment c'est pour le parler. Merci à la sorte de TK Maestro. Moi, là-bas, maman Moto. Tonton Moun. Bonjour. J'ai mis ma Ibele. Bonne santé. Ouais, ça va. Ça va, mais Colombie, mais je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais ça. Ah, Choco, ah, peut-être que produit non c'est là. Les produits qui Allemagne pour la peau. Peut-être que le roi est comme ça pour bien, ça n'a pas fait dans le temps et sous la peau. Quand même, quand tu vis mieux, il faut sentir un petit la peau. Voilà. Quand tu dis les communicateurs qui vivent mieux, avant on peut s'en avoir la beauté. Tu vis mieux comment? Ben, on vivra bien. On vivra bien. Et ça n'a pas la beauté. Non, c'est sur des cortiquettes. On vivra bien. On vivra bien, on vivra mieux que les autres parce que d'abord, je me sens... En fait, j'ai une liberté intellectuelle et la façon dont je passe ma vie, je me sens heureux. Namukio Nazwaka, Tona Mingyo Nazwaka. Je se sens vraiment à l'aise, c'est pourquoi je dis que je vis mieux. Ouais. Non, tout côté sur un sujet actualité. En fait, pour commencer, je salue toute la communauté congolaise. Natala qui marche au Elekaki dans Paris pour dénoncer l'implication des occidentaux qui passent par le Rwanda sur
batuerie oyo eza na este ya mboka na biso. En tout cas, je m'incline. Bandeko nyonso bozwaki initiative wana. En tout cas, Nzambe aza na bino. C'est une façon de dire que le Congolais n'est pas lâche. Le Congolais n'a pas l'intention de laisser passer ce qui se passe à l'est du pays. Et c'est une façon ya koloba les lots ozo répondre na ba marche. L'habitant to passer na ba acte. Oui, kozala peut-être insupportable de l'autre côté. Bon mon qui to marche qui pona yeb sabino ke bo faire arrêter en. Et je veux saluer toute la famille de Bota. Oh ba pesa biso vraiment énergie, oh ba pesa biso courage pour que tu continues Kokabola. Moi mon cœur réflexion tozara nango. Voilà. Voilà, tu as on dirait. Et puis pour hériter Louvumbu, je crois. Ouais, c'est un acte plutôt louable. Héritier Louvumbu, donc je pense que Bato va éviter ça, un des joueurs congolais. On habite dans un club na Rwanda. Et puis alors il y a un match à Tchakibu et puis à Sagisine Oyo. Pour dire que Bazo Bomanambo Ganangai, Bukangi Minoko. Et il y a un et aboutir à l'expulsion, expulsé na Rwanda. Tout le monde est un peu ministre à Kaboul qui est marié. Et le message est passé. Le message est passé, mais je vais dire à nos autorités, il est temps d'agir. Okay. Parce que Bato Bazo Koufa, la mort est réelle là-bas. Notre a témoignage à Papa Moro devant le président de la République. Oazobé Talisolo, Nenge Babomi, Nenge Mwananaye à 3 mois à Koufina Maboko, après que Baboma, Maman Naye, la présence Naye. Na moi si naé ba violé pas 26 personnes na misu naé. Donc torture morale. Je pense que ouais. Et à senga gigara soué moko ce moyen zali ba bomaye na bananaé. Parce que à mon sous raison vivre été. Voilà. Donc ce sont des faits réels. Voilà. Les amarambo isolé kaya solo. Nous devons c'est une bonne chose na émission tout chaque accent sur yango. Il est temps d'agir. Je pense que notre gouvernement ne doit pas attendre un mort de plus pour agir. Voilà. Voilà donc là, Zaki pour nous parce que tous les Congolais, Congolaises, et le monsieur de l'État dans les bandes, pour la mission des bandes dans l'Est, pour notre groupe comme côté, ça fait très mal. Alors tout ça là, bah continuer, la mission n'a dit que beaucoup agir rapidement parce que Congolais vraiment à la place et personne à côté. Tonton Mouni, l'annonce dans notre Koloba Awa, il Kambo et Salema Kilobi émission, où il y a Gabi, Bolé Mouchaolin, pour répondre par rapport à audio ou point de Shaolin, je n'ai pas compris. Namona ko babenga Shaolin. Ah, nandenga ko insulter te. Shaolin nandeki abunda kate. Ah OK. Abunda ka ba kiai la kiai, hein, nandenga abunda. Donc ba lobi que ya Gabi lobi que ba tuni pour la audio. Alobi bango kuna ne bazala kuna mutama yele zala ka mundiba parce que ce que les Cambodgiens vont remarquer ayaka ko répondre mbala moko te azwaka temps et puis comme ça aye ko répondre avant ko répondre ngo ezotelanga na audio parce que to kataka to lubakaka batba yo kanon dia gadelo baki to zo na to ça to continue voilà. Abanga na ngaite ngana na sumaka ono so tukona oloba na lobby yango yango no lobby ke ngana le kaka na internet na tumbi na ngapo na kwa asime na ngai so mi kwana Monique Zaire za ko kufa na tumbi Zaire na fai na ngai kasi tango bozo lo kende wana ezonge nga ko fiolo mide kombo etelemite nga kombo ko lala te après le que osengi pardon nga kombo ko lala te après le que osengi le pardon so que sengi na vaina elo nini oyo pour ça que vraiment obenga mundiba osola na c'était ezaki pona nini pe pourquoi te na benga kena sonné pour ye asala ba analyse na ye akokine ko déconner mais ozomona ki abato maele OK vous comprendre akokine ko déconner asala ka analyse na ye azo salango avec sagesse donc mutamaele kuna ezai ya mundirba kuna pa na bango wapi na famille Bota na famille Bota mutamaele et puis pour moi sortie médiatique à Mundirba azola ngo moi au moins azola ngo moi 2 jours. OK donc na bango nyonso wana zaka Mundirba zaka Mundirba amoni ka siko yo aye wana ni
Mais bamisusu baka siko cité s'il vous plaît. Bamisusu baza a Monica siko yo ya famille bota. Même pe babilo baba kuku ba pe ka bongo. Wande mo bino nyos. Vous comprenez siko kaka ye. Mais mundi au moins peut-être à salim après 2 jours. Donc à l'ambiango nan atali ba paramètres. Au moins na etanga koya. Ah soki ya Gabi alobaki boy. Soki alobaki boy. Soki boy te c'est que eza lokuta. Soki apesi donc au moins na kazo sola ndenge abato mayele. Pour nga na bi mundir ba mutamayele. OK. Ezaka ba problème ozo mona na ba fin du mois on aime te sali batuke ba perdre. Ba problème ni ya fin du mois. Ozo comprendre sali batuke ba perdre. Mais mundir baza mutamayele. Ba pour ma fin du mois za problème ni. Kasi ya ko futati. Ah OK. Ba biso ba sala ngopona bongo. Ozo comprendre. Bino nyoso. Biso. Ozo comprendre. C'est ça. C'est ça. Mais ça radi nae analyse nae au monique a personne moi le respect. Ya mo na sola nae. OK, boyebana pe. Nae ba nae nae mundir ba. Voilà. Donc oki mundi ya gabe ko ba éloge, appréciation, za mayele tout ça. Mais ba to libanda donc to ba famille bota. Susu ba monyango ya gabi a ma sortie médiatique de la canal défaveur contre Bellevue. Mais comment fait-il qu'il a repris ça mundiba? C'est que mundiba ça là moi j'ai mon bonheur. OK. On m'appelle Gabi ngana obeta wepe obeta boye. Ngeke ne benga pela film. Donc mutu no penza. Donc vous êtes très très quoi. Vous avez cessé. OK. Merci beaucoup. Je pense que il y a Gabi Soka à reconnaître comme tant d'autres. Il y a bateau même observation. Bien qu'il y ait cause observation, bateau soit partagé. N'a aucun qu'on vouloir y être parce que ceux qui ont un sens à détruire mon tout n'a pas qu'on vouloir y être. Mais je pense que nous avons informé Gabi. La famille de Bota, il y a des têtes qui réfléchissent aussi en dehors de cette tête-là de Moundjaba. Il y a des têtes qui réfléchissent. Je vais me taire et citer Bakombote, mais il y a des têtes qui réfléchissent. Peut-être que à Osala, d'accord, tu es à Osala éloge, na Jemima, 3 ans à raison XY. Mais j'ai de réponse, il y a au la famille de Bota. Tu sais, dans la logique, je ne peux pas te permettre de poser cette question. Pourquoi pas? Non, dans la logique. Non, avant. Ouais, non, dans la logique, je suis poser la question. Mais grâce à la liberté, je peux poser la question autant qu'Alingi. Parce que je sais que c'est important de laisser la place au débat. Dans un point de vue, il y a Gabi, Moussalo Tozo Sala, ils allaient pour que tu récupères un mois, ils ont perdu. Ce qui a Gabi Abandi Bozoa, voix et conscience, il y a comprendre que Nangamba Bellevue, Ezaga na bato mabete, batamala mopé bazali abani na 1. Espérons que l'obia au commun à 2. Até na moni pe nani opalo ba bien. Espérons qu'à commun à 3. Espérons ba am perdu bazali belé. Tu vas am perdu les bossus à Gabi. C'est bon, tu récupérer déjà tes. Yo baksanga malobati. Batmotala yo bengi ya Gabi am perdu. Kasi batbotala ngai. Batbotala ngai. Zela. Ko déformer malobana ngati. Musala otozo sala oyo. Am perdu ezali terme on a employé pour dire que ezali na bandeko oyo parmi makambo nyonso ezosala ma contre Bellevue eza bato mususu bazosala yango par mauvaise foi eza bato mususu bazosala yango parce que aoyeba te fois sala nini eya na mutu mususu muna mutu ana situation na ye mais to se retrouver quand même un moment bango nyonso basangani parce qu'il faut nuire à une personne oyo ezali Bellevue Kandi, tu vois. C'est pourquoi Batouana Nyon son traité bango en fait am perdu les termes oyo ya utiliser pour na rolobaki eza batou bakeli na sens ya ko valoriser théâtre parce que les loko luka ko combattre Bellevue Kandi ezali ko combattre tout le théâtre congolais. N'a pas explication le pourquoi Bellevue Kandi théâtre mobile. Expliquez-nous. Oso combattre le cinéma congolais. OK, expliquez-nous. Bellevue Kandi aujourd'hui azali la productrice qui fait plus de films que n'importe lequel en République démocratique du Congo. Kende na ba statistique eza mambo. Kasi comptez. Pour mes alliés recompter. Donc mutu soka yé à se mettre na sens ya ko combattre Bellevue. Muta ko pesa ba observation na ye. Place na moi naza d'accord na ngote. Mais ko ya ndenge ya Gabi Ayaka.
ndenge Thérèse ayaka ndenge bandeko nyonso aussi la utilisaka ezali ko combattre Bellevue ko combattre Bellevue ezali ko combattre théâtre congolais. C'est pourquoi bato nyonso bazui sens wana ezali ba âme o ezali perdu. Vous comprenez? Ce qui y a Gabi Lelo a estimé que il faut banda komizongisa na nzela, mais à Monique il faut na banda na phrase oyo po ye pas changer na ye lobi akoya boya changer les sous oh mundir bana kutu azaka kutu mayele tenga kuna kanisa azaka mayele parce que avec ya Gabi il faut s'attendre à tout dans la paix fixité ti azaka fixité na maloba na nde bato baloba ki aza mama viri moi je dis que en fait liboso na bande ko interpréter ya Gabi aza loquas mais par rapport à makambo ito le kaya tendresse j'avais trouvé que moi franchise ezanga qui est un appel à l'obé Maramoussou Soutan Waye, à l'obé Maramoussou fait que tu devant Bafé. Vraiment, à comme ça, un niveau, il faut que devant Bafé. Mais pour nous, on a quel l'aise, tu t'es senti à l'aise. Na comment qui à l'aise, na comment qui à l'aise. On a bien. Et là, le roi va beta, to fandi boye, mutumo boye, abomi moi nae. So bat bo bete yo sentir ndeni. On sentit bien. Kasi siko. Faut jouer la justice. Kasi. Il faut montrer que na mona, ouais, c'était une façon de rendre justice. Parce que tant qu'il faut confirmer Malobawana et qu'il n'a qu'une sens il faut détruire Bellevue. Je disais que détruire Bellevue, c'est détruire le théâtre congolais, Lelo. Pourquoi? Parce que Lelo, Moto a produire un film belé, ils allaient Bellevue. Moto a fait l'effort, il a fait un et bien, ils allaient Bellevue. Donc, au combattre, ils allaient combattre Karaïmo, ils allaient combattre les comédiens. Si on combattre les comédiens, Oyo, Sobayaka autour, Oyo, Bazali, partenaire, Basala Moussala. Au combattre le théâtre. Ok, voilà. Ba sorti à Gabi et qui n'est pas sans soin. C'est pourquoi on a dit que Lelo a commis que changer le langage et qui a préféré à passer par là. Moi je dis tout haut. C'est une femme. Au départ d'abord, en tant que femme, en tant que mère, on lui doit de respect. Kaka y était. On même na ba loi, même na ba loi internationale. Hein? Soki Bokangi, prisonnier de guerre. Asa un limite. Mais ezali na ba norme oyo ba chan lo lenge ya retraité. D'abord faut respecter. Faut pesa biloko ya rolia. So bo maltraiter, bo ke contre ba principe ya guerre. Imaginez que non guerre d'abord. Ezali lo rezo boma ba tumeza na ba principe. OK. Quand je viens sur un plateau, je ne viens pas pour détruire une personne. Je ne viens pas pour détruire quelqu'un. Mais na tcheli boso ya mabe na ye. Rappelle-toi tant que to bande émission. Yoza parmi ba te belé ba minga tant na bandi pe na ba analyse na débit. Na banda oyebisa yo. Tu en as besoin de te récupérer, si là. Pourquoi? Parce que tu as estimé que tu as Mabora Batumabe. Ezali bateau ya bande ko utiliser. Oh ya bande ko utiliser, ba bande ko utiliser pour nous détruire car bande ko na théâtre. Mais bon devoir tu as réussi ça pour récupérer yete na loba ki yango moyen na pesa ke sous conseil té. Na comprenez que ça nature na yé a sepelara na miniature, excusez-moi, a sepelara na miniature, a sepelara na magam oyo ba mi da ba ya ko salaka. Preuve moko a remercier ki bango. Na boy to zongelango. To yolanda ba video ya Gabi awa. Kanenga loba magam ne alobi nini. Ba mi da ba finga suste SB a somba bango. Question ezali. Si la a somba ba mi da quand? Parce que soko zongi na ba video à 5 jours, 4 jours, 3 jours passé mi da utiko finga sou bato. Soit finga na honor de au nom ya SB. Mi da finga au nom ya SB. O ba somba bango. Siko. O ya Gabi a lobby. Siko. Vous comprenez? Nagoya ko combattre ba idée na yo ezoki na sens ya mabe. Nagoya ko combattre yo te. On est humain. On doit préserver la vie. Quand je parle à n'importe qui, je viens le dire avec respect. Ce sont là les principes même de la bonne éducation. Soy batu ba déformer yango. Ba opesa yango parce que yo za mutali bosso te ko apprendre nga yango. Moi, je m'en fous. Je ne me regarde pas intelligent plus que les autres. Je ne me regarde pas intelligent ou moche par le miroir. Non. Son miroir est l'axinga yelongina ma bé. Nakati nanga ils sont convaincus que l'ongina kitoko tika na yo. Na juga ba observation batu. Na ba dérapage à batu mususu bemp.
chacun a Famille un bota, droit. oui, batel Tout ce qu'on condamné famille bota. T'es tout normal, tout normal. Non, n'a évité en tout cas. Nous avons une observation. Toujours à propos de Gabi, Abi wana. Olingi ya Gabi mingi. Te wana ya nangai na bakake non soki ya bimi appelle ça ma matière pour na koluba. Na linga ya Gabi poso ya Gabi yé. Elle a appelé ma matière. Non mais il faut pas que l'inga ko profiter na matière. Zela na. Parce qu'il y a pour que bat baloba, ya te pour que bat bete mabo. C'est pas un problème. Aka pour que bat ba so. Na loba pona yete na loba pona yo. Omoni tokoki ko sala communication na biso te pona matière. Nous avons des éléments pour débattre. Mais omoni ko luka chaque fois ko ya ko commenter ba sujet oyo ils ont nourrir âme de foyer ça biso bien té. Oui bien, yo kana bisao, yo kana bisao. Tout ça na musalo photo sala. Ezali en fait net yoza chroniqueur, ngai nana musalo fona sala. Ezali promotion. Il y a un film et il y a Bellevue, promotion à Maison Bella, tu vois. Je dois répondre à un sujet actualité parce que ça autour il y a musalo tout ça là. Mais na koki ko lukate il faut et bimaka ponga na profiter nango. Ça moi ça ne m'arrange pas. Et ça point de vue na ngati. Na mona ngo bien scope ani surtout ça l'échange net ngana komi yo komi par exemple parce que tant mon kolo oye Tenga na zolo ba pona Gabi te na zolo ba pona question ya matière. Ngalinga te soki matière ezali ndeto bengo ngo be élément. So matière ezali. C'est opportun toya to débattre. Parce que ngai pe na benga yo, j'ai mima na moni sujet tel na besoin na pesa analyse na ngai. Mais tu souhaiteras qu'il faut ebimaka pour que biso to profiter nango. Wana malika tsaroba ku bongo te aitiza ke zeka malika nanani. Na leketu. Balobi to linga ya Gabi po za biloba loba, soka ye alobi et puis ça biso matière. Donc ba respecta muto a côté la bango bongo te. Voilà. Ils ont ndenge mikolo ba ko utiliser Thérèse parce que bazo estimer que à la matière. Ko ta dossier na ye. Ya Gabi benga bi wana kutu to bate po papa le kabana. Kwani? Nan. Ya Gabi. Alobi nini? Abengo papa le kabana. Papa le kabana. Après c'est éclaircissement dans mon émission mususuti. Mais moi je suis ça. Omoni babilo mususu yango ba anti valeur to bundela yangwana. Quand toi zali mwana ya 1900 na habité son appelé ça date nanga date sa grand frère nanga na télévision mais abotami le 14 avril 1900 Moroboé. Parce que son mon sœur Moroboé a fêté déjà 50 ans naé a eu déclaré na télévision bongo. Bon, l'amour n'a pas d'âge mais ceux qui ont na bon, je sais pas. Non, qu'est-ce que c'est parce que l'émission Moko a lobby qui a zaki moi c'est un grand frère nanga kantot. Oyoki très bien. Oyoki. C'est que batbota biso bayoki. Non pardon, place on est a lobby qui a zaki moi c'est un grand frère nanga kanto yango. Voilà l'émission présidente Obi qui na papa le kiabana et puis voilà zaki moi c'est un grand frère nanga ngana oyoka soni koloba bongo. Na oyoka soni koloba bongo. Parce que ils ont un sous tu es bien poli tu es au bango na télévision. Hein parce que les appels peut-être na petit na ngamoko siko pas na moi sina bana bango stable. Parce que tu es pesa sous matière à bongo ya Gabi na télévision et ça respecté. Yo zaka moi c'est grand frère nanga mais oyebi donc c'est pas vraiment poli mais bon. Na boy to ko ta na vie privée à Gabi to sur la marambo émission na biso. Kasi yango lobby c'est pourquoi je dis que ngai na sepeli na ngote. C'est pas poli venir dire des choses comme ça. C'est pas. Non, ils ont par rapport à niveau temps, il y a Gabiaza Start. Ils ont par rapport à niveau Tezaka, par rapport il y a âge. Et puis il y a milieu théâtre, il fallait respect. Non, 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 non. Bisogno sotto ebi che tu agana bolumbu. Mais pour tu agana bolumbu. Ma faiblesse. Te bolumbu. En fait, tu ebi que tu agana nudité. Ndenge to abuto ebi que tu agana nudité. Mais pourquoi tu que norbimissango na douche, tu norbimissango na balabala te. Tu norbimissango na ba salle de bain. Mais ça bolumbu yom to au bombaraté. Bima ni libanda le roi yo bombaraté. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé.
il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Il y a des choses qu'on ne peut pas présenter devant les gens. Voilà. Voilà, aujourd'hui, dans la émission spéciale pour Naya Gabité, mais seulement, tes recadrage. Tes recadrage. Au Samsana yo, au poser ma question parce que il y a un recadrage à propos. Tes recadrage. Papa les Gabana. Bon, tout me tapé que je papa les qui. Il y a Gabana qui a Kofi. Yo, tu as accent na maman, ouais, papa les Gabana. Pour na respect. Pour surtout qui n'a pas tant qu'on a yeba le fête. On a bien nanga. Nandimete. Mais la cam. Ils ont un dérapage. Ils ont un dérapage. Ok. Dérapage à nani? Dérapage de la part à Gabi, ils ont un dérapage. Mais je n'aimerais pas tout ça, j'ai à ping-pong. On dirait qu'il y a un lobby. Moi, c'est ça. On a respectable Mikolo déjà au départ. On a un sujet, on a une vie contraire, on a un Mikolo belé. Mais tant qu'on a encore le bango, on a gardé toujours l'éducation. Est-ce qu'on va de comprendre ce qu'on doit lui la Gabi quelque part aux zones un seul qui m'a connu tout mais les zones ce qu'on ah donc on a échappé ngai Kenin azalaki ex-aimé qui donc non parce que ce qu'a utilisé bon on a sorti nga recadrage etali camarade etali de côté oye na public na ba propos eza pene lengité tant non ya na recadrage ngoti il y a le baza Kofi comme on est ko la faut voir problème ezali faut voir Kofi na sens ya bien sozui Kofi na sens que azali légende azam moto abeti plus de 30 albums je pense plus de 20 albums que ngai pe na sali ba filmer et belé au moni na sens wana c'est bon mais sozui Kofi côté à sa partie sombre sa partie sombre wana siko seke okomomi pe sa caractère nini eza le roi moto lekia lo banga obike ngana diable ngana diable ezali au moins on va venir muta epena bon eza ba lapsus c'est muta lo banga na diable ti mutu moko boye na sa sentiment e bate nzamba sala maka misi ko bike nzamba diable biloba lobe ko lobiso makambo mo boye donc sentiment et salisio dérapage tio comme loba nzambe lo wasali nzamba diable et ça ba erreur lo ba ya gabi ba sala ya mwana comment est-ce que yo parti à Kofi o ya zolobela ezali côté ya Kofi Olomide oyo asali ba album ebele to ezali partie sombre ya Kofi oyo batu ba déploraka parti oya Gabi azolo baki ngana yaka na créer problème après na zongi na tant on créer ka problème pourquoi est-ce que ba bezango yako créer ngoka na désavantage ya Bellevue c'est ça pourquoi bezango faut yo créer ngoka na désavantage ya Bellevue c'est ça maintenant le problème ya banga baba coupe abanga bata kuna ya mams batu ebele ba bangaka lelo ko retourner langage na bango parce que ba mida bana ba audio na bango ebele bakoma na piège na éviter sur les stratégies ya sila ye moko mta sala bongo ba se retrouva que ba mida bana bodio na bango o soke bini lelo bakoma bloqué yango bazana na choix bakoma bloqué ozomona ba Teresa a combi na besoin à céder à comprendre que a utiliser ba moyen nyonso pour détruire Bellevue et simbité tom soupazo linga bongwana mais pression za wapi comme mekate ayebi ke ba audio na eza so mekito ndeto sala yo voilà la grande question oyo se poser le lobe na sortie médiatique na ye oyo a dénoncer pour na ye a dénoncer que aza victime balimba enlever et pas ya mutu moko sala na Bellevue Pourtant, comme Bellevue, tu as dit que non, Moutoumoko a ça la Bellevue, Gelo Kimbimbi. Donc, Aya qui est dans la salle en répétition, et puis Moutoumoko a filmé. Après, chef a répété, Aya Gomo a Gelo Kimbimbi. Tant que l'on a bongo, maman Moukolo, le quoi, Thérèse, Albarazan, la Bana, Aza responsable, côté ni Bablo Romoro, Kobenga Moutoukina, on l'éveille. Quand tu regardes tout ça. Et ça va confirmer à propos de l'obéi que Thérèse a moukié. Aza moukié. Na mayele la. Aza moukié. Na maramunyoso alingaki ka ba utiliser qui pour que ya ko détruire cette oui bien na lobelo mon na émission c'est vrai Jésus fala kufa. Mais Bible en ngomo elobi malheur à Judas parce que le mal a été passé par lui. Donc malheur à Thérèse. Et puis Thérèse tobande ko ebisa ye
ozobunda na nzambe. On ne dit pas que Bellevue a juste koleka batu nyonso, mais kotala motema ya mwana mwasi wana. Kofana na ko zwa temps ya ko solola na ye. Eza en dehors ya ba sortie médiatique ya ba Teresa. Teresa bundi na nzambe parce que même la Bible dit na Proverbe 28 chapitre verset Proverbe chapitre 28 verset 1 et le Bible celle nana sili sate. C'est gars si sate. Continuer. Seuls les méchants fuient sans qu'on les poursuit. Mais le juste avance avec sérénité. Bellevue, Azo avance avec sérénité. Ezo la ksamote manaye. Teresa, Aromiko Kima Kima Yangon a ebisaki mutunyo sa famille Libota. D'ailleurs, émission prochaine, en tout cas, tu vas rappeler na posa to seka to seka. Mutunyo sa famille Libota. Zoa photo à trésor Kimbimbi. Imprimé en haut, opération Bangisa Teresa. Au Tcheka Kao, attends, on tourne mission Tcheka Kao. Émission la Teresa, on t'a la télé. Opération Bangisa Teresa. So za muta famille Libota, tambola kana photo de trésor Kimbimbi. So monja Teresa Tcheka, au Bangisa. Méchanceté, tondi motema ya mutu. Aromi banga banga. Opération Bangisa Teresa. Photo il y a Trésor Kimbimbi. Attends passeport. Trésor Kimbimbi. Et Gelor Kimbimbi, pardon de konanga il a déformé comme nom. Gelor Kimbimbi. Kabela biso ba photo non pardon. Biso nyo to zanango to imprimer partout okutana na Teresa. Obimise les gars. So amoninga Gelor Kimbimbi mbangu. Et chef la Kimbimbi bo so za rayom to lekane wala. Ainga baka no batini pe mundi. T'as la imaginer. Donc, il y a une émission. Donc, Teresa Ninga Zona Monika na Tcheka. Bon, Moni wana mbang. Asali vidéo. Bellevue tindi mundi baya au bank sangai. Teka, so kutena Teresa komi tu msate Tcheka. Okomi ko banga banga. Voilà. Je vous disais. Voilà. C'est cette petitesse d'esprit. Yo bitanga ba annoncer bisoke. Bino Bozo finga batu ba luksa bino, qu'est-ce que je fais? Na benga cute. Oyo sal na émission to bani banda liboso na l'accès adresse na ngai. Parce que na yebi ke na kati ba propos na nga na finga kiti. Donc zwa temps ya kokosa, zwa temps ya koloba mamo lingo loba. Mais makambo wana zoloba okuta nga na ngote. Luka bien. OK. Yango na l'accès adresse na ngai. So libo yo kanga ngai, boyo kanga nga ouvertement. OK. Na place botinda ka batu ba benga ka ba intimidaka na zana tawana te parce que mutayata ba beng pété. O meza parce que tala mutu bo bangi sezanga te. Omona musalo. Kande to sala ngo. Kande bango baloba ba vidéo na bango netala maba 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Mais encore rappeler bino ba grande tête o tomba na démarche oyo. Kana ba 2 vues ba 4. Na ba grande tête o tomba. Lelo batu bazui eloko ya Gabi asali on a pris côté TikTok. Mais moto liboso at côté nga TikTok ezaka na. Na makambo. O atombola ka live journée mo. Boka lisusu. Lege tu azwa aya awa na loba suma mbaba théâtre te. Azongela ngwa profiter na lo po ba kanti loko la ku oyo ba monter Bellevue ya maman Olivier Simba. Azongeli me omoni ya bini azongeli suma kamba fere. Mwana ngana ke luka nzela poto. Na musalo to sala oh il y a des têtes qui tombent. Lelo bomoni ya Gabia commence à baver. Le roi quand même amoni ke koto mutamaye le moko azali. To zela aromo comprendre que ba reproche au sala nga pesa objectif. Là non arrête ça va proposer il faut changer. Yango moni ke na émission na étrange akomi ko attaquer pe na baba cook. Eza musa to sala eza ba risque to zui. Ah attaquer baba cook sans protéger bakazu ko attaquer. Te ma attaquer tango abi bino nyonso pe boya ka ko sa analyse sans que boya ndenge moko sans que boni donc kota baba kuka longoli mutu te oyebi asangisi bango nyonso mais kota famille bota lobi pa ko baksa su mutu moko lobi so baksi mutu moko donc je pense que c'est que Moussa tozo sala vraiment ezo conquérir ba âme ezo conquérir ba esprit. C'était ça l'objectif. L'objectif était de pour tout bon mamouté. L'objectif était de y pour ba changer. Voilà. Maintenant quand tu regardes au pays les cas na vie à Teresa. Na voice moko boy tamboli fan abakouk moko alobi que eza désormais balingi sous comédien moko te aleka pour que asala makana kombo ya babakouk na kombo ya mams. Alors la grande question la moni communicatrice moko ya bango ko ça l'émission na titre na ya akomi nani MK ko ça l'émission yo tanga kombo bango oh azanan azaka mutu lokanga
Netili, comment il dans Mireille? Ah, Mireille, bon, on a bien à combat MK. Tu es un vie privée, et ça comme on a dit. Si on a l'ina le belaye. Je connais ça. Mais le bâti parce que c'est pas ma vie quoi. MK a lobby que comment a lobby comme la petite que non Thérèse ya azaraka abakou ou bien balongoli. Moi tu te pas comme moi keba pour on dit comme si makambo to sala lelo sila bakou ba comme ko banga parce que lobe comme ça qui belle vie. Machwa mumenu soki machwa mumenu makila na ngamoko otomboli belle vie lelo baluki li belle vie. Bazo banga ke lelo comme ça sila lobe pe baluki la sous sila. On bakou comme moi prudent hein. Bon, c'est question. Problème est ali kokumisa, toko dekumisa te, tu vois. Quand tu viens faire la remarque, au sali recadrage nayo que observation oyo moto oyo kei malamuté. Vous comprenez? Ma bezali tant oye au bandiko s'acharner au bandiko finga. C'est pourquoi on a ça même bandiko ya biso famille de bota. Évitez de passer à la télévision pour contredire moninga, il faut finga ye. On doit aussi éviter qu'on s'acharne dans moto. Mais je peux donner des avis contraires par rapport à propos au moto à tenir. Parce que marambu oyo, tant que biso to se retrouver dans l'eau, il y a un moni to koti na ben. Il y a quatre marambu yo, to oyo kalisusu te. Tant on a ocha biso nyo to oyo kalisusu te. Nengo lobi na biso to profiter na matière te. To mo zo makamu nyonso lo kwa matière. Ya ngo to mo ya ngo na conseiller yo pe. Peut-être qu'on a fait ce conseil en dehors de la caméra, mais les appels de cadrage, mais on s'est basé il faut créer un gamate. En tant que communicateur, en fait, ce qu'on a en charge de communicateur, communicatrice, il y a belle vie. En tant que communicatrice, il y a belle vie. Tu fais d'abord la promotion, il y a un film, il y a belle vie. De deux, aux alliés de la liberté, en tant que chroniqueur. Vous comprenez? En tant que chroniqueur, au salaire analyse na yo. En tant que chroniqueur, est-ce que yo kole musa na okapo ya na plateau pour na mutu moko? Te, obi lelot, nazo ba mikolonion sauté et robi ma acharnement. C'est pourquoi je te dis bon, c'est un conseil, on passe, c'est apprendre ou à laisser. Ngai na imposa ka batu te, c'est apprendre ou à laisser. Ngai na se sentaka libre ya opesa argument na ngai. Yango na linga moto pas na liberté ya loba malobo a lobi nango bisika to moni ke ben bon eza vie na yo on eza te yo ko komisa bango bongo te yo ko komisa bango bongo te wana eza vie na yo wana eza vie na yo mais net ngai moko est-ce que obi pona nini toza ko lelo batu nyonso na bato bando soutenir Teresa ba mo mone ma B point na posio quand même que permettre na posio point moni siko parce que ba remarquer que Bellevue a sali elo côté ayaka ko s'acharner na be mission nyonso na combat Bellevue siko mabe obiso moto ya to linga to longola ba retrouver biso na yango so qui Teresa aye a lobby ba propos o ekei boy na goya na lobby na ye Christian Shoga sa ke mission moroti à ça que mission moroti Hollanda émission na albe normal au côté de Christian Shoga nga lobaki une émission na ngai j'étais une émission lobaki na loba clair Christian Shoga toé na yebi batu nyoso batala biso ba yebi koza na obédience ya sila mais na émission oyo au sali effort ya ko démontrer grandeur et là c'est oui dernière fois na Christian Shoga to benga neza quand et ko ça ba quand on monter na ba 2 ans passé parce que au tal état que communicatrice tant waye na monique na même plateau wana ba mikolo balekani ba yeko ça ba dérapage yama yo leki asali dérapage Baptiste leki asali dérapage moko ndo linga équilibrer langage na ye nani vieux kutu na bando pese respect na musika vieux rock aye alobi ke soki mama olive amoni polygamie za mabe c'est que ngape na omona ke za mabe pour mama olive amoni ke za mabe donc yé moko ala na point de vue. Je n'encourage pas. Voilà, je n'encourage pas. Mais tant que Shoga ya leki na même plateau, autant na même plateau na critiquer qui ba propos ya bateau ba lobe mabe. Tant on a moni ke Shoga ya lobi mabe te. Pourquoi est-ce qu'il faut na yaka? Pourquoi est-ce qu'il faut na reconnaître te ka lobi mabe te? Pourquoi est-ce qu'il faut na yana lobaka ki a lobi mabe?
ye côté na bete ki mama boko kobeta maboko c'est trop dur mais na mona ke asala ki effort abimisa buzo bate abimisa grandeur o yazali nango parce que biso nyonso na kati na biso tozali na bolamu na mabe biso nde to se décidera nini to représenter si ko ebele ya batu ba sorti ya Gabi ya représenter côté ya mabe ba sorti ya Thérèse ya représenter côté ya mabe appela ma bolamu na ye nani bango mbali ba tapela ma bolamu na bango na ebité au départ nanu ba batu yo lingo comme sanga place mo lingo comme sanga Thérèse apendo ko yeba te mais ya Gabi ko yeba non yeba ndeni to se fréquenter na Gabi non na bato wana bozala non net si kutu ya Gabi ti a oloba kaza mo 50 na ebité so ezara na période ni na tikala o mona te donc na tikala ko mona te peut-être na yo kaka poto za batu mais ya na nga tikala o yebsanga ngote voilà donc ya na nga tikala o yebsanga ngote soki ya lobby yango moi je pense qu'il fallait se réserver en tant que mukolo fallait se réserver comment na suka émission selon yo Thérèse ba considérer toujours que ba tia musika ou bien ba que non en tout cas maman azonga no comédienne normal to lingi na biso shooter ba tia musika sila baba kukunga na bando pesa bango conseil avant tant on a estimé que espoir ezali ba changer tant on a comprendre que baza bato désordre nadara déçu na émission mo na yoka na président na bango yo choix a intervenir na émission moko o comprendre que aoye ba makamba o lobate na mituni onde président baba kuka question na mituna yende président baba kuka à ce que je sache na famille bota président zate famille bota président zate même ko na yoka président baba kuka na comprendre que ba na bango ba topé sa conseil te et ndenge na bango baza bato yo ba pesi place na réflexion te bazaka na problème na bango entre bango donc eza bato na kopesa conseil te ba préférer ki baza na bato ba fingela bango bato donc ba assumer comportement Thérèse va repousser te yo conclure na place na ngande nini parce que yango le ko kozana comportement na baba cookte makamu na bango etalinga te ba assumer so ba okabona soki ba nini etali bango tango na banda kopesa bango conseil ezaka tango na estima na banda omona que baza bato lokwa biso bakoki mpe kokoma koraisonner malonga mais kotalaka bapratique na bango donc bato pena batiake bazwa pena bato barepresenta bango bajournaliste oyo bayaka koloba onon na bango ezali ese na mida yoka siko niveau bassesse ya bato wana mibale parce que bango nde vraiment motu bayaka korepresente bango parce que bango vraiment bato bayaka korepresente babakuku donc j'estime que eza bato yo opesa conseil te babakuku babato opesa conseil basala ndenge bamoni soki bakogarde Thérèse soki bakobengana ye parce que le fait déjà ya kobimisa audio mpona kolobake comédien moko aya koloba na kombo na ye te comédien aya koloba na kombo ya sila te aya koloba na kombo na ye moko c'est une façon ya kodélaisser Thérèse ya rejeter mais soki bango mo bon baza bato mo bayaka leo balobi makambo susu leo balobi makambo susu leo balobi makambo susu leo balobi makambo susu donc je pense que na moment oyo musala au travail on a olinga to sa makasi ezali ko conscientiser famille bota autour ya ba film na biso parce que ba polémique oyo esangisi biso na baba kuku bango lelo ba lobby biso to lobby c'est bien beau il faut to ya ko défendre mais plus il faut to sa promotion ya ba film na biso et là on a senga na bino nyonso bandeko na nga yangwana il faut to ça la promotion ya ba film na biso to tiko bimisa film lelo mais au mona to yangwana na kokanga ngo kaka torgnole voilà torgnole ezali giflet on dirait giflet donc ezali moto ya zuba ko ebele voilà donc ole topé sa place na film na biso topé sa pena place na polémique te et puis non passer message mona bandeko na nga nyonso soko ebi ko soutenir Bellevue Kandi et que oza na chaîne na yo oza na page na yo soko soutenir Bellevue Kandi et relobaka son nom yebaka que chaque 16h Bellevue Kandi a sa film 16h30 donc bomba live na yo zela yango après filmer to ça l'effort ici là avant filmer kota émission na yo wana ko programmer te parce que le gars on se décida au soutenir Bellevue Kandi et là qu'ici il faut que ça paye coup de pouce moi 2000 personnes au bazolanda émission na yo to bazolanda live na yo soki baye kota la filmer et vous allez bien donc vraiment soko lingara musala au Bellevue zo sala
atolingaka ye te mais soki olingaka mosala na ye oyo azosala eux que oza na besoin il faut ça la promotion nango 16 heures kosalaka live te 16 heures kokotisaka émission te koloba bongo bamona obwakela mpe jemima mpo yo mpe nakangaka ojour wana ozosala live air film ekoti te yo répondre na baquestion te plateau eza ya yo nauta kopose yo question mo oboyaki te koza justifié te ça va voilà c'est une façon de dire que air au film elekaka il faut na biso moko bato tosalaka promotion totalaka yango air au film ezoleka na biso bato tosalaka promotion topartageaka yango totiaka yango na bacommunauté na biso eza faiblesse toza nango c'est pas bon. Ah, il faut dans le bon TV. Yo s'appelle nango te. Kasi recadrage yango te. Mutu nyonso. Ah, oza regarder donc osa sous live na 16h. Osa sous live na 16h. Ah, soko sala yango te bien. Même qu'on a capturé quand on a tiré j'ai mis ma omoni. J'ai mis ma omoni. Vraiment j'ai mis ma devrait toper sa pena omoni tant on tolo baki vu quand il y a futara bandeko moins bien par rapport à bandeko mosusu c'est parce que filmer faut être à la main pour écouter sambongo alors tant on a heure wana biso moro tozo wele la rapport na actualité na biso to côte ça ba film to ça la ba live en tout cas tozo pe ça sous place na promotion té moi je pense que on a une salle à système on sur la promotion c'est que na yé pour la table promotion du début jusqu'à la fin. La raté que la salle promotion na côté sur la bakambodo le canal la toile. Ça là chaque jour. Ça là chaque jour. Pourquoi on appelle le non ça té? Ah OK. Pourquoi on appelle le non ça ba TVT parce que na tout ça rabongo. On a surménage. Ah OK. Tout ça rabongo maman. Tout ça rabongo ça en tout cas vraiment bien parce que ko soutenir ngo za raté na maloba na ba plateau ça le rôle moto oyo azoyebisa bato balataka bilama mais ye mo azotambola bolumbu. C'est pas bien. Ça m'arrive à la fin de cette émission au bani na ba famille Bota. Film yango le deuxième hein. Le lot épisode, deuxième épisode. Deuxième torgnole. Deuxième épisode. As acteur. As acteur. As acteur. Tala. Na évité ceux qui battent babeta li solo, il y a problème nini Ada Zala na mon belle vue. Mais au-delà de tout maison bella les gens a besoin il y a talent et montou. Ils a échangé. Yo yena yo rendre service en retour yo ba foutu mon nao. Ce qu'on les confine après est à l'autre. Et ça, je suis pas sali émission ma bête. Botali bangote na ba télé tournage. Au lobby là mais ba sali émission, ba sali ba sortie médiatique qui en faveur de Madame Bellevue. Mais en plein tournage. Té. Mais après ba bengi ba kipete, ba jouer talent na, ba na besoin talent na. Ba sali on ba play pas la bango bien. Ba sali ba émission. Il y a bien té. Mais ndeko na biso tadi ngala pa lexaka nini. Télétournage. Voilà. Donc, si vraiment des quoi ça na talent na e, aya wala ça talent. Tu sais pourquoi je dis ça? Voilà donc ma dédicace non. Ah. Moi c'est la dérangeuse, il faut c'est pour ta oh je mettais un peu ma dédicace. Bon, on va un peu conseiller. Boyo ka rapé conseil. Boyo ka rapé conseil. Voilà, mutu na olinga na dédicacé na bosa ni kombo na ye. Yango ba dol OK langa boyo ka conseil pour ça. Eh, nazo luka ndi komba ngonde. Moi je salue mon vient na oui. Ba bia la Gaulois. Papa la biso, tonton la biso, mais na biso edo muzama enazo kelenge otema ya Joes. Et tant on lobby bon on est pas préciser le romoko. En tout cas famille libota message on a lancé en pour Nabino na mon inquiétude Nabino. J'allais préciser. Oza Gaulois. Ozali famille libota et Ozali warrior. Ozali spiritas. Ozali Kofifil, Ozali Wengemen. Ozali villageois ya Fabrigas Maestro. Contre maître Ibrator. Ozali contre maître Ibrator. Ozali fanatique, il y a Patrick Beckham que je salue. Il y a Nze Monabiso Ebimi, Nabi Patrick Beckham. Ozali, Nabi Patrick Beckham. Ozali fanatique, il y a Patrick Beckham. L'œil. L'œil du maître. L'œil. L'œil du maître. Famille Liboté na couleur, tout le monde est famille Libota. Ozali Moutuya, sœur Nabiso, place Evangélique. Ozali Moutuya, sœur Nabiso Marie Misamu.
ozali mutu ya José Nzita, ozali mutu ya frère Moïse Mbiye, ozali Maman Eunice na pesi yombote. En tout cas na kenda pa madame wana yambanga très bien Maman Eunice, na pesi yombote. Na pesi yombote yambanga vraiment très bien. Abisinga na landa ba analyse non obi. Ah vraiment abisinga we na landa ba analyse na. Mbote à toi Maman Eunice. Donc famille Libota, tout le monde est famille Libota. Ceux qui chroniqueur moko, to porte-parole moko. To moto moko neti Jemima par exemple la Rose à la Gaulois. Ceux qui ont défendu mamba ferré, bo coller yango na famille Libota ti. Ezali choix na ye, ezali promotion et artiste na ye. Bo coller yango na famille Libota ti. Ozali Gaulois, ozali warrior, ozali l'œil du maître. L'œil du maître, on a précisé bien l'œil du maître. Rappelez-moi. Ah, ok. Donc, ouais. Donc, famille Libota, tout le monde est famille Libota. Tout le monde est famille Libota. Domestique na yo, aza famille Libota. Pasteur Nabino. Pasteur Nabino, azali famille Libota. Pasteur Nabino, azali famille Libota. Na pasteur Nabino, azali famille Libota. Keba, yangomoni. Domestique aza famille Libota. Moi si na yo aza famille Libota. Moi na yo aza famille Libota. Yangomoni. Vie na biso ya mayo abenga gina kuzu, mais vérité bimi ke yem tabenga Teresa pour que ça la vidéo. Parce que bateau bazagi na ye famille Libota. Donc tout le monde est famille Libota. Keba oyaro yina mosali na Nzambe. Bellevue candidat Poutine que je salue. Produit na biso. Otozolinga éthique elle a toujours un éclat. Ceux qui boivent les poussières. Tokochaka mai pour que to sorola yango soki mai wana ekozala l'alcool ekokota ona pota esui a yaka sala vidéo to bimisolora photo gelor kimbimbi ba dédicace ya de ba dédicace na pesi mbote na Maman Chantal na pesi mbote na Maman Chantal bazali ba Maman Chantal mibale ya Chantal na pesi mbote na Maman Chantal Mputu et puis Maman Chantal Pumbu plutôt. Et puis na pesi mbote na maman oyo chérie maman chérie la maman chérie à moi la maman chérie à moi si la maman chérie à moi si mukolo na benga to solto zizi après ngande la maman chérie à moi si no bio maman ça me va vraiment droit au cœur na yo kaka nde bandeko ba boka ko mabanga vraiment des dédicaces à Rayo. Je préfère à travers cette vidéo vraiment la maman chérie moi aussi à Londres voilà. Merci beaucoup na bandeko nyonso o bozo sambela surtout pour la famille de Botabubo sana verset Proverbe 28 chapitre 28 verset 1. Proverbe 28 verset 1. Ouais. Seul le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Bon méditer. Voilà, aujourd'hui ce n'était pas l'émission spéciale sur qui que ce soit, mais comme les hommes à Camboya qui n'a l'actuel, je ne peux que demander, poser des questions sur ça. Et Boyo qui va répondre c'est à Tonton Moun. Alors, les propos tenus. Non, le baron est engagé qu'à inviter la maquette parce qu'on a peine à poser la question. Donc, tout ça, il vous savez, vous savez. N'est pas bout de temps comment on a engagé. Non. Tu continues. Comment on a on a soukati. La maman chérie moi. Tu tant autant va musicien. Il n'y a pas de problème. Tu. On a quand même 5 minutes dans la problème. Ah ok. Ah yo no wande. Ah ok. Oh. Bien affilé. Ok. Donc en tout cas merci beaucoup les autres. Ah yo no wande bien affilé. Ah ok. C'est bon. Merci beaucoup Mickey, merci beaucoup pour l'assistance. Il y a des gars qui font maestro, tout le monde maman, merci à tout le monde. J'ai eu ma idée, on appelle moi trop. Ça est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Oh, donc il y a bien affilé. Qui est la paix du Seigneur règne dans notre maison. Ah ok. Dans votre maison. Na pesi mbote na l'œil du maître. Album on lobeli vraiment nze mon abiso so bi ebimite vraiment. C'est nini titre na ngozani. Tout ça la promotion. Tout ça prochaine. Il y a l'aide du maître Patrick Beckham, motomo ka sola rapia ya banga kitoko. Azarape poli na pigeon. Banga kitoko na pigeon Patrick Beckham l'œil. Voilà. Merci beaucoup, surtout prochainement. Au revoir. Bye bye.
mpasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.